Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Voilà, lelo ezali lundi, ezali ngonga ya mituna. Chaque lundi na réflexion, topesaka ba mituna na biso. Yango lelo toye na mituna ya kafu. Mituna ya lelo eza mituna ya kafu. Voilà, lelo eza lundi, mokolo malamu na biso banso. Batali pe balandi nyonso ya réflexion. Motuna lendi lelo ya moye. Motuna lendi lelo ya moye qui mezali. Voilà, tout la tibino na paysage journal lelo ya moye ba o abenga kete na biso moye. Afrique azada na lipambo lini ya moye. Awa waso muni ya kama éclairage bimi bato basekwa kana sentiment makasi. Mais après na pokwa komona malili banena musu malembe. Voilà. Motuna na biso ya lelo, bolanda yango, si matoko commentaire. Que je te trompe ou tu préfères que je marie une deuxième femme? Motuna yangwana oyo batuni na ndeko na biso ya mobali, atuni motuna ngo ezokende tout droit pa ba mama na mokili mobimba. Motuna ezali okolinga ba tromper yo, to kolinga mobali dans la deuxième femme. Alors mutuna wana eza ba mama nyonso pour répondre biso bozali tellement ebele na mokili mobimba. Moyena c'était ba kombo ebele zate bato ozela biyano na bino e kosala biso kitoko makasi. Thank you so much to kutana balasi. Ciao.